remercier, tous les remercier bien mingi ba bon message pour la émission du sur www.zoomel1000.com. Donc si bien ngote point été vous allez comporter toujours confiance na émission na bino ko vous sana landa les lots pour meli bino basango ko bu landa na mukolo elo et pour bino te boza la kabisi pour vendre boyo kanini ko bu meli bino point été biso vous allez site oyo tous allez kozoma information na source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya monter pe to ko yinsa bino ba makambo ndenge ezali komikana ndenge ya vérité yango yete to sengi na bino bino ba vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel1000.com vous allez kabisi pour vendre bien na moment oyo bu kozwa basango na bino vous allez causer bandeko babolingo mbote na bino bayebo misana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi ya kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela tango iso lelo bandeko babolingo tokoloba na bino nini lelo tokoyebisa bino basango oyo ndenge ba opposant congolais bakomi troublé bakomi koluka ba preuve partout de gauche à droite po ete baluka ba masolo ya lokuta pe ba makambo ya lokuta pona kobambela le raïs pe ete baluka bakanisi ete bakolonga na ba masolo na bango ya lokuta po ete ba convaincre ba diaspora congolaise po ete ba diaspora congolaise basili komona ete bango bazali bato ya lokuta balingi kolanda bango lisusu te bandeko babolingo kokamwa bakomi koluka ba preuve na ndenge moko ya kosakana te yo so mona mutu aza koluka preuve na poubelle bandeko babolingo kokamwa botala photo oyo opposant congolais oyo kombo na ye Mambweni oyo tellement bashoke elekaki epai ya bato oyo lokola ye lingaki komimonaka azali mpenza vrai opposant congolais alors bato oyo bazalaki soutenir gouvernement en place babandi kodiscute pe batalisi ye baréalité bandeko wana bazwaki meme ba image oyo ya ba émission biso bato ya www.zoomel1000.com oyo tosala bazwaki ba image wana pe batalisi ye baréalité batalisi ye bamaloba oyo biso bato ya Zoomel 1000 toloba Mambweni azangi réponse azangi maloba boyebi eloko nini Mambweni asalaki Mambweni mpona ete mpona soni wana amoni susu ndenge mususu akosala eza te Mambweni akei po ete bomona kaka bozoba Mambweni akomi koluka ba preuve na ba poubelle kokamwa bandeko babolingo eloko ya liboso kaka na émission tosalaki oyo tosengaki ba preuve oyo ezolakisa ete Ngwanda azali congolais tosengaki lisusu ba preuve balakisa biso mokanda au procureur général ya CPI akomelaki Mama Landu pe tosengaki bango ba preuve balakisa biso ete eloko nini ezolakisa bango ete Kabila azali congolais te mais likambo ya kokamwa bakomi koluka ba preuve yango na ba poubelle botala ndenge opposant congolais Mambweni ami kotisi ye nyonso neti akende kosimba na batufi ya bambwa ami kotisi ye nyonso vraiment ezali pasi pe mawa yango tozali koloba ete biso bato ya Zoomel 1000 tobelisi bato liboma tala Mambweni ndenge azali koluka ba preuve tala ye nyonso to ami kotisi na poubelle Mambweni ayebeli liboma Mambweni akanisaki akoyela biso bamakambo oyo baloyenge mpo aloba ete baopposant congolais boye mais totalisi ye baréalité totalisi ye esika nini Joseph Kabila azali kokamwa papa Roger natikeli yo maloba ebongo nsima ngai nayeba na kotalisa nanu lisolo ya Mambweni ye wana akoti na kati ya poubelle azali koluka baelema papa Roger natikeli yo maloba mekana no loba ebongo nsima ngai moko na kozwa maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona maloba na yo vraiment Ozali na raison na babiloko uti koloba élection 2011 ebelisi ba opposant congolais liboma bakomi koluka de gauche à droite bandeko babolingo botala ndenge Mambweni ye akei komi kotisa na poubelle pona koluka bandeko babolingo ezali pasi ba opposant congolais babeli liboma Mambweni aza kotia maboko na kati ya ba poubelle neti akende kosimba na batufi ya bambwa ezali mawa pe pasi na biloko oyo batu baliaka babwaka na kati ya poubelle nyonso tu azali kosimba pona konuka ba preuve
Ah, yangana tozali koloba ete Joseph Kabila belisi bato liboma. Tango toyebisaki bino eke azali le rais, bino bokanisaki ete bomonaki yango liseki. Bandeko Congolais tokoyebisa bino lisusu lisolo moko, boyebi ete eloko ezali kolakisa ete makambo na mboka ezali kotambola malamu, pe bato bazali kondima te. Pe tango toyebisaki bino ete meme na Angleterre wana bato balingi lisusu te ba makambo oyo bana ya bakuluna ya Londres bazali koyela bango, bato bazali kondima te. Mikolo utaki koleka ambassadeur na biso na Angleterre, son excellence Monsieur Kikaya apesi ba Congolais ba passeport na bango avec honneur pour na kolekisa ete ambassade ezali kotambola na ndenge ya solo. Et puis il faut que tala bilongi ya batu oyo bakendeki na ambassade pour na kozwa ba passeport. Bilongi ya batu propre, bilongi ya batu kitoko, otali basi kitoko, otali mibali kitoko. Pour na tala kaka komona directement que batu wana bazali ko raisonner. Pe batu bazali na makanisi. Mais tango kotala batu bazali ko benga ba combattant okomona kaka bilongi nyonso to efie tuka. Na bateni na bango ya ba militaire bandeko balobi ke bateni na bango na balata kawana ba sokoto ya basoda soko pusani pembeni balobi ebimisaka solo moko to yebaka te basukola ka yango to basukola ka yango te balobi baza na solo moko kondima te balobi soko pusani pembeni solo akosakana te. Vraiment ezali pasi pe mawa bazoko yebisa bango baya basenga bolimbisi bakende to sunga mboka. Non, bango bakanisi tala ndenge ezali wana ko ba peuple congolais jamais bakopesa bino lisusu confiance. Kaka na bambongo na bango bosi bolieki bango ya makambo badongo. En tout cas confiance ezali lisusu te. Bandeko ba bolingo botala na bilili ndenge ambassadeur son excellence Monsieur Kikaya ndenge mo bazali kopesa ba passeport na bana ya Londres o bana ya Londres mitu esalaka o bazali ko raisonner na esengo. Tala bilongi ya basi pe tala bilongi ya mibali kitoko propre ezali te neti ba bilongi ya bano baza ko bengo ba combattant bilongi fietuka ukomuna bakingo na bango efionoka ezali pasi pe mawa pona yango bolanda na babilili botala ndenge batu oyo to ba anglais to ba congolais oyo Monsieur, donc son excellence, Monsieur Kikaya Ayambaki, botala ndenge ba Congolais bazali, ba vrai Congolais bango wana. Ezali te ba Congolais baza ko yela biso mona Congolais mo babimi elongi ya ko fie tuka yo mo ko mituna o ezali Congolais toi mikoti sikaka lokola Congolais. Botala e bongo sima to ko continuer émission na biso. Ils y ont cru sans hésitation dès la première annonce et les voilà aujourd'hui servis. Ils étaient un échantillon des 15 concitoyens. Ce vendredi 2 avril 2010, ces premiers requérants au passeport biométrique congolais vivant au Royaume-Uni ont été reçus avec honneur par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Barnabé Kikaya Bin Karoubi, pour retirer leur passeport. Entouré du personnel de la représentation diplomatique congolaise à Londres, Barnabé Kikaya a tenu à présider personnellement cette petite cérémonie pour marquer une fois de plus les débuts d'une nouvelle ère dans les relations entre les Congolais vivant au Royaume-Uni et leur représentation diplomatique. Nous sommes déterminés et rien ne va nous arrêter de travailler non seulement pour le bien-être de la communauté congolaise, mais pour améliorer l'image de marque de la République démocratique du Congo et de ses dirigeants, et ainsi que, n'est-ce pas, les relations qui nous unissent à la Grande-Bretagne. Pour la circonstance, la chancellerie de l'ambassade s'est déplacée pour 1h30 au luxueux Novotel de Saint-Pancras de Londres. Félicitations. Après la remise de passeport, l'occasion était bien propice pour partager un bon repas en famille. Quelques-uns des requérants ont laissé éclater leur joie en exprimant leurs impressions. Ah, ok.
na satanda ete ke nazwango na ntango oyo ntango babenga na ye na zwango yango nasimbi na api oyo eza na elongi na nga yango nabi nasali yango moins de mois esali donc msu mpe eza moins de 28 jours nayemba na tie 28 jours babengi nga yango na zwango donc po aza na besoin ya passeport akoki kosala badémarche na ye azwa passeport na ye ndenga na zwango ya ngai eza surprise eza esengo et surtout ke ambassade bango va contacter biso naya na retire passeport nanga c'était une surprise mais ça fait de la joie c'était de la joie. C'est juste une fierté pour mon pays et pour l'ambassade ici aussi la Grande-Bretagne. Franchement, je suis ému, je suis très content. Après plusieurs années, je ne pouvais pas avoir de passeport, je ne pouvais pas voyager, non plus concrétiser mes ambitions. Donc je suis vraiment très content et toutes mes félicitations et mes remerciements aux membres de l'ambassade, son excellence M. Kaya et toute son équipe pour l'accueil et les services rendus surtout. Je pense que pour ceux qui ne croyaient pas, eh ben, j'ai le mien, s'ils veulent le voir, chez le Conseil d'ailleurs. Où est-ce qu'il est mon passeport? Il est là, je l'ai avec moi. Voilà, c'est le mien, je l'ai reçu. Et bien j'ai cru, quand j'ai vu l'annonce, je suis allée à l'ambassade et voilà, j'ai payé mes frais et j'ai attendu. Je n'ai pas attendu longtemps. Et puis voilà, j'ai mon passeport. Pour ceux qui ne croyaient pas encore, ben, j'ai le mien, ils n'ont qu'à faire comme moi et voilà, ils auront le leur. L'ambassade repart sur de nouvelles bases. Donc il y a du changement déjà, je ne sais pas, mais je crois il y a du changement du personnel, donc il y a aussi un changement des services. Donc c'est ce qui est plus rassurant, quoi. C'est vrai, tous on était méfiants, mais il faut faire confiance aux nouvelles personnes qui viennent, qui travaillent pour la RDC. À ceux-là qui sont à la maison, qui ne croient pas encore, c'est mieux de faire confiance à la nouvelle équipe et pourquoi pas venir et prendre leur carte, le passeport qui leur permettra de sortir et de partir par-ci par-là. La petite cérémonie s'est terminée par une grande annonce de la part de l'ambassadeur Kikaya à l'endroit de la communauté congolaise vivant au Royaume-Uni. Très bientôt, nous allons déménager de là. Alors je crois que petit à petit, les Congolais vont retrouver confiance en leur ambassade.